Yango balobaka toujours, hein? Ezalaka na ba âge moko boye. Soit zala na ndako ya libala. Soki ozala na ndako ya libala te, zala na mwa mobali na yo moko. Zala penza na mobali na yo yebi keno oyo aza mobali na ngai. Mobali na nga a vie. Parce que ezalaka na ba âge mosusu oyo peut-être bana na yo bakoki kosokola yo te soki obeli. Ba camarade na yo bakoki kokima yo soki obeli. Bandeko na yo peut-être bakoki kozala na bango disponible te pona kosokola yo soki obeli. Mais soki oza na mwa mobali na yo, soki oza na mobali na yo na ndako ya libala, na batan wana akosunga yo makasi penza. Yango bakoko na biso babanda oyebisa biso depuis kala. Balobaka toujours mo oyo natambolaka nango partout. Chaque fois que nasalaka ba émission, nalingaka toujours ko appliquer mo oyo. La famille. Valeur ya mwasi. To respect ya mwasi ezalaka nde na ndako ya libala. Soki oza na ndako ya libala te, oza epa na yo ozomi futela, to oza chez les parents, mutu nyonso akobenga yo ndumba, mutu nyonso akoya kobwakela yo mabanga, mutu nyonso akoloba mabe po na yo. Mais soki oza na ndako ya libala, pour que mutu abenga yo ndumba, à moins que soki amonaka yo na bamibali mosusu, soki asi a découvra yo na mibali mosusu, mais soki nano amona yo te, moye babengaka yo ndumba ekozala te, parce que mutu nyonso ezala likolo ezala na se, mutu nyonso ayebi keno mwana mwasi wana azalaka na ndako ya libala, azalaka na mobali na ye, ezalaka bongo. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo penza na memeli bino ya Gabi Tumba Tumba. Tango tolobaka déjà bongo ya Gabi Tumba Tumba, moko ya ba comédien na biso, moko plutôt ya ba comédienne na biso oyo azikisaka pe Zaire, hein. Akotisaka penza makambo na système a bien. Balobi ya Gabi soki akoti sur scène, en tout cas apesaka ne makambo. Ya Gabi penza aza moko ya ba comédienne oyo kombo na ye pe etambola sur les réseaux sociaux. Et loba tabatu mosusu ke non. Ndenge eza boye, ya Gabi il fallait azala pe monument ya RDC na côté ya théâtre. La famille, lelo na memeli bino ya Gabi. Nini ezoleka na vie ya Gabi. Makamu nini esali ke non. Lelo penza to ya kobeta lisolo. Lelo penza to ya kosolola. Bandeko nanga makambo za ya kobeba. Avant na kota na mwa makambo na biso, ekozala bien nanu na ya kosensibiliser batu nyonso oyo bakoti sika. Toyebi ke chaque fois que to salaka ba émission, chaque fois que ba vidéo ya sika kotaka, bato asika pe bakotaka. Yango bandeko nanga na epenza kosensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba information somo, et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute. Et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore bien ce que zolandaka ya bino Étoile Inès TV. Bozala penza ya kovanda bisika nyonso bolandaka biso. Zwa kiti na yo vanda. Tango zo vanda wana tia mwa mai na yo
pembeni. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Awa lelo toye na Yagabi. Yagabi tumba mama na biso. Ye penza ngana ningaka Yagabi pourquoi parce que ye azalaka neti batu mosusu te. Yagabi soki aza na likambo, aza na dossier na yo. Yagabi soki aza na affaire na yo, yebaka keno bokosilana, mata kita bokosilana. Ye soki amoni keno mutu oyo azosala mabe, Yagabi akolala te, akoya penza sur les réseaux sociaux pona kosambwisa yo, pona kolobela yo. Wana ezalaka Yagabi. Siko na kote na yepe, soki likambo eza yango pomonaka ebele ya batu ba journaliste ba youtubeur na ba youtubers balala kapete soki likambo ya Yagabi ebimi ebele ya batu ba se portaka toujours garant ya koloba keno il faut to lobela Yagabi parce que ya batu mosusu ye pe alobaka soki komi pe na tour na ye biso pe mata kita to lobelango to betelango lisolo na système kaka ya kitoko mingi makasi. Lelo toye na makambo la famille. Toye na makambo eza awa. Ebele ya batu toyebi Yagabi na Karine Yamado. Karine Yamado mwasi ya taille, mwasi ya forme. Boyebi ki basolo lakate. Bango mibale. Basolo lakate. Balobanaka te. Eza kutu na ba série moko si je ne me trompe pas l'année passée au mois de d'août ou septembre. Bandeko nanga ezalaki somo. Kutu na salela yango ba émission. Karine Yamado akanga Yagabi ndoki. Akanga epenza Yagabi ndoki. Ayaki bandeko nanga na ba message sur TikTok pas possible. Ebele ya batu ba mituna akaka. Basolo la raponte pona nini. Bitumba na bango ebanda ndenge nini bandeko nanga biso kutu ka ndenge boyebi mamaka mosusu tolinga kokota te nde ba vérité ya somo eye kobima le pourquoi Yagabi na Karine Yamado basolo lakate ba vérité mosusu eye pe kobima ebele ya batu toyebi comédien na biso na kombo ya Ernest Ntumba. Ernest Ntumba ajwaka pe mingi pa ya Bobo Manoka. Tomona kayepi na ba chaîne mosusu ya YouTube. Soki okotika na YouTube koma kaka comédien Ernest Ntumba, omona mwa ba filme na ye o déjà ajua bandeko nanga. Ajuaka ye pe kutu mikolo pe akomi pe komata. Mwa visibilité pe ekomi kokota na kote na ye. Bato ebele bayebaki ye te mais comme bakomi ko bengisa ye pe na ba place mosusu akomi ko jouer et sali que non visibilité na ye pe ekomi komata.
komi komata. Donc kombo na ye kala mingi te pe ekolobama sur les réseaux sociaux. Kandenge ya ba bobo manoka elobamaka, kandenge tomonaka ya ba tonton Omari elobamaka, kombo pe ya Ernest Ntumba kala te bandeko na ngai kozala likolo. Alors, toyaki komona la famille Ernest Ntumba akotaki ba interview. Siko na ba interview wana nde aye kobimisa ba makambo ebele. Ebele ya ba makambo la famille. Makambo aliboso aye kopesa biso raison le pourquoi ya Gabi Tumba na Karine ya Mado basulolaka te. Selon Ernest Ntumba, alobi ezalaka nde affaire ya Kibombanda. Kibombanda nde esalaka keno ya Gabi Tumba na Karine ya Mado basololaka te. Kibombanda bazowelela nani? Mobali. Soki bazaki mibali toningai toloba bazowelela mwasi. Mais comme baza basi, Kibombanda na bango bawelelaka nde mibali. Bawelela nde mobali yango Kibombanda matakita yango bomonaka mafinga. Mafinga ya Gabi ya kokota, Karine ya Mado pe ya kokota. Kibombanda. Sikoyo, Ernest Ntumba alobi ndenge zaboye, ya Gabi abandaki kolinga Ernest Ntumba. Ernest Ntumba wana soki totali ye. Aza nanu, aza penza jeune, qu'on se le dise. Aza penza jeune, naroti koloba za kaka ba même génération avec Baronel. Ba même génération peut-être avec ba Grâce Luzolo. Peut-être ceux qui aza mukolo ba Grâce Luzolo akoti kozala ta ba 2-3 ans. Ba génération moko ya ba Baronel, ceux qui aza mukolo moi 2 ans, 3 ans, ba biloko ya bongo. Mais batu mosusu bino moko boyebi. Bazalaka na bango kaka moi mas na ya munene. Surtout batu o baza na nzoto munene o mona kaka no aza mukolo nzoka aza na mwana muke. Izalaka bongo. Alors, selon Ernest, alobi, ya Gabi abandaki kolinga Ernest Ntumba. Abando linga ye, babando bimaka. Bazalaka na bango, mwasi na mobali. Selon Ernest, alobi par respect, na bando linga ye te. Soki nazalaki ke mobali moko, oya bilula lula, to mobali oyo, alingi kaka. Nalingaki na bima penza na ya Gabi parce que abando linga ye. Bande konanga. Wani zalaki na interview ya Ernest. Mais côté mosusu pe ya Gabi ya kokota, ya Gabi alobi jamais. Ya linga garçon wana te. Ya Gabi pe asaboli Ernest na niveau moko pas possible. Kande na lobaka, ezana ba mafinga onga na koki ko répéter te. Ezalaka jar nangate naza mwana nzambe. Donc soki na yeko répéter ba mafinga o ba ofinga na kuna. Seke nga pe na fingi mutu wana ezalaka bongo. Yango bandeko nanga moyena ya ko finga ezate. Na ya ko répéter ba parole na bango ezate na ko répéter yango te. Ya Gabi awangani. Mais Ernest a confirmé lobi tina ba message o ya Gabi atinde la kaye azanango. Soki balingi batu balingi ako exposer yango. Bandeko nanga somo. Ernest alobi Karine ya Mado aleki kutu ya Gabi na musika. Boyo kama place ozokende. Alobi Karine ya Mado aleki ya Gabi na musika, surtout côté propriété. Karine ya Mado aza très propre. Bandeko. Boyoka. Bon, côté propriété ya ndenge nini? Ya ndenge nini parce que komona na apparence boye ya Gabi aza mwasi moko propre, komona ye penza boye azalaka mwasi moko très propre ya Gabi. Soki tongoti pe ya Karine ya Mado ye pe azalaka propre. Siko propriété oyo Ernest azoloba isa propriété ya ndenge nini? Parce que ça na ba propriété ça ba propriété ba sorte de belé, ça c'était que non des sortes 3 sortes té, et ça ba sorte de belé. Parce que tant to lobelaka surtout moi si moi soit nazalaka propre. Et ça ba propriété mosusu to kendo tala na banda ko lobi que non moi suis aza penza très propre, bien organisé ndako na ezalaka propre. Et ça na propriété mosusu neti oyo Ernest alobi. Karine ya Mado aza très propre.
Yagabi azalaka propreté. Nayebi te, propriété spirituelle. To propriété ya nzoto. Parce que ceux qui mutu alobi propriété na côté ya nzoto. Ce qui asi ya leka. Hein? La famille. Makambo eza somo. Naboy nanga kokota na mozindo. Naboy nanga bandeko nanga. Je suis sûr que ba papa na ba mama balandaka Etoile Ines TV. Eza na ba mosusu balandaka na bana na salon. No babilo mosusu na okota na mozindo te. Mais, comme d'habitude, nakoyaka kopesa toli. Quand ndenge Etoile Ines TV apesa ka toli. Nakoya penza na ye kopesa toli na mwa makambo yo. Toli nanga liboso na lingi na pesa na Yagabi. Premièrement, na ningaka penza Yagabi mingi, na sepelaka na Yagabi penza makasi. Eza na ba jour mosusu soki naza na ndaku, naza na mwa eloko ya kosala te, na sina lambi na bongisi ndaku, makamnyon sotu oke na sina prier, na lobi ke non natala nanu télévision. Mingi soki na koti, il faut na landa ba théâtre na biso, mosusu na ponaka ba kombo omona kombo na nga na lingaka surtout kotia mingi zalaka Yagabi. Omona na poni kombo ya Yagabi na komi pe ba kombo batu mosusu comme ça film wana batu wana na lingaka penza makasi bazala. Kombo surtout ya Yagabi ezanga kate. La famille. Ezanga kapenza te na sepela kapenza na ndenge Yagabi a jouaka. Et puis de na sepela ka na ndenge Yagabi azalaka na polele na sepela ka vraiment na kibomutu na ye na ndenge moko bien. Voilà. Conseil nanga na opesa Yagabi premièrement eza Yagabi ndenge ozaboye. Eza na ba interview mosusu soki mutu asali. Ata soki mutu alobi oyebi ke makambo yo. Alobi eza lokuta to mutu makambo alobi eza ya solo. Conseil na osenga na yo penza Yagabi eza ke ba makambo nyonso ba répondra te. Eza na ba makambo mosusu ba répondra te. Pourquoi? Pour garder ta réputation, ta dignité. Ndenge zaboye. Yagabi azana bana. Bana na ye kutu mibale. Bana wana ezate ke non bana mike basi bakoli. Bana ne basi bakoli moko azalaka kutu na poto si je ne me trompe pas. Moko azaka na kin. Alors, babilo nyonso lekaka sur les réseaux sociaux, bana ne balandaka. Alors, pour na respect à maman na bango, surtout que baza bana mibali. Parce que lelo to lobi bako bala. Basi na bango wana. Bako pesa mama respect à ndenge nini. Yango kozala toujours bien. Comme Yagabi ozalaka na polele, bamaka mosusu mama, vanda na yo. Vanda na yo koya ko répondre pété. Ata soki mutu alobi boye eza makambo nyonso tute ke no batu nyonso bandimelaka te. Mais soki oyo ko répondre, c'est fini mutu nyonso arondimela ke no. Donc mutu wana makambo alobi eza ya solo. Ezalaka bongo. Mais soki ovandi na yo nye, opesi batu position te, batu bakoyeba te. Soki réellement makambo wana eza ya solo, to makambo wana eza nango lokuta. Eza bongo. Wana eza kaka conseil ona kopesa en passant. Dede na kopesa conseil na ndeko na biso ya ba comédien. Cher comédien, bolingana. Ata soki ozalaka na dossier na ndeko na yo moko boye. Ata soki ozalaka na makambo na ye oyebi mwa vérité, mwa secret sur sa vie. Ezalaka malamu te oya ko exposer yango sur les réseaux sociaux. Tomilinga. Kandenge yo moko omilingaka. Olingaka te keno mutu aya ko loba mabe sur kombo na yo te. Olingaka te mutu moko boye aya ko loba mabe soki ndenge nini. Olingaka ngo te. De la même façon que olingaka te baya ko sambwisa yo sur les réseaux sociaux. Koya ko sambwisa pe moninga te. Eza na ba vérité mosusu ata soki oyebi ogarde kaka. Neti ba biso toza boye eza na batu mosusu oyebi penza makambu na ye. Oyebi nyonso. Mais mutu asali yo penza mabe penza makasi. Mais omitali yo moko lobi c'est ça la vie. Eza na batu nyonso, eza na batu o balekaka na nzela na biso. Ba mosusu baye pona kosunga biso me ba mosusu baye pona koteya biso. Eza te ke non soki mutu asalinga mabe nga pe fona exposer makambu na ye te. Naza na ta wana te akoya ko exposer vie ya mutu te.
mais ezaka leçon peut-être on a vu na vie que à la prochaine to à la longue na sala ka boye boye te ezalaka bongo. Donc ce que yebi moi parti à vie à mutu oza obligé te yakoya sur les réseaux sociaux te pour na koya ko exposer yete, s'il vous plaît. Dédé kande na pesaka 2-3 plutôt hein, kande na pesaka nanga batoli dans la vie, en tout cas la famille, surtout na génération ya lelo, kilelo oyo na génération na biso oyo ya kilelo kindumba ekomi ebele. La famille kindumba ekomi ebele, la plupart ya basi ba o préféré na ye atambolaka. Lelo abima na mobali oyo, lobi kuna abimaka na mobali oyo, lobi kuna asala bisala sala na ye, lobi kuna asala sala 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 soki ndenge nini. La famille vi oyo ezalaka na brillante tango zokoma yebake moyen ko efasaka ba écrit na yo ezalaka te. Surtout pour na basi, quel que soit basi, quel que soit mibali, parce que lelo oto mona taba papa mosusu jusqu'à 50 ans nano abali te, voire même kobota nano azata na bana te. Siko papa mitale la lobby tango kozala dans les 80 90 ezana batu mosusu nzamba sala bango ngolu biso toza na koko na biso année oyo déjà azokende 89 ans aokende déjà ba âge 89 ans de toza boye koko na biso année oyo. Donc tito koma 2025 soki nzambe ako garder ye kaka 90 ans. Imaginez ozani na mwasi te, ozani na bana te. Soki nzambe lelo asali yo ngolu ya kokoma tiba 90 ans wana. Suko nani muto bando sungaka yo? Batu mosusu batiaka eliki epai ya bana ya bandeko na bango, mais détrompez-vous la famille. Parce que bana wana baza bana na bino te. Ezana ba famille mosusu déjà ba miyebike wana za papa kulutu na biso me azalaka papa na biso te. Si ututango okoma na ba âge wana ozoko kata kutu kotambola te. Ekozala somo, ekozala pasi. Parce que bakozala mesure te akosokola kayote, otambola te dans ma camion so salango kana mbetu. Yango bomona ka batu mosusu ba enfermer yo kana ndako moko boye ozomi vanda neti ozalaka na famille te. Yango ezalaka toujours malamu mingi. Na ba âge moko boye, soki okomi déjà dans les quarantaines, ezalaka toujours bien bala. Soki oza mobali, luka mwasi obala. Soki oza mwasi, na ba âge déjà ba 40 ans, eza ba âge ya kosalaka ba aventure te. Eza ba âge oyo balukaka sikoyo mobali oyo aza sérieux. Mobali oyo akovandisa yo na ndako ya libala. Mobali oyo aobanda pe kosekisaka yo parce que tant tokomaka ba âge ba 60 ans, oza na besoin ya mutu, obimi okemwa epai, ozongi na pokwa oyebi keno ndenge eza boye. Naza na mwa mutu nanga akosekisanga, naza na mwa mutu nanga na kobetele ye masolo. Mais mutu wana bo bando betaka masolo na telefone te. Mutu wana ifo bo vandaka na ye ndaku moko. Bo vandaka ndaku moko boye, bo swani mwa muke, bo seki, bo swani, bo lambi, bo lie, bo zana besoin ko bima bo bimi, bo ke bo tamboli. Donc akomi penza camarade intime na yo, akomi penza nyonso ya yo na ndenge ya bien. Batu mosusu ba koloba mama etolini biso to sambelaka. Oui, to sambelaka, mutu nyonso sambelaka, mais il faut kozala na mutu oyo yebike soki na kwei mutu oya kosokolanga. Soki na sali boy, mutu oya kosunganga, soki emati ekiti mutu wana akozala wana pona ngai. Ezalaka bongo. Soki lelo ba garçon oyo to bandeko na biso ba comédien oyo na ba kombo ya ba Ernest Ntumba, parce que soki totali Ernest Ntumba, peut-être akoti kozala moins âge ya na bana ya Gabi to peut-être azamo mukolo na bango peut-être pour 4-5 ans. Mais soki totali bongo baza batu moko te keno aya ko sambwisa ya Gabi sur les réseaux sociaux te. Bandeko nanga aya ko sambwisa ete te. Wana nyonso c'est parce que ayebi keno ya Gabi aza na marié te, aza na ndako libala te. Pona ba mama na biso neti ba mama ani biasi biasi. C'est connu de tout le monde. Aza mama moko aza na ndako na ya libala.
nani mudoko ya kosambwisa ye? Est-ce que possible omoni mama ani wana batu basaleli émission ke non yango mama ani azobimaka na bana mike? Jamais. Jamais. To makambo na ye aza kutu mama moko à part kosala ba film bokoki jamais komona ye sur les réseaux sociaux te. Oh yango wana ba invitaki ye na interview moko boya lobaki boy. Très sage. Alors ezalaka toujours bien, pas seulement ya Gabi na bandeko na biso ya ba comédienne ona nu babalite neti na ba minute oyo libala eye na nzela na yo kobo yango te pona moi respect na yo pona moi respect ya bana na yo ekosala malamu mingi ekosala penza bien parce que di finga ya boye et osala mabe qu'on se le dise la famille. Netu côté nanga en tout cas na yoka nanga mabe makasi parce que zana babilo mosusu toyoka ko sali sambla mais na babilo mosusu tali penza bolobi mais oyo komi ko kende mabe komi penza ko kende mabe eza moi bongo la famille donc ekozala malamu mingi chers comédiennes chers comédiens bisika nyonso bolandaka biso ata soki bozana ba problème na bino en tout cas ekozala malamu mingi ba problème na bino bosi lisango na ndenge ya bien ke koya ko exposer ba ninga sur les réseaux sociaux te ekozala bien te koya ko exposer ba ninga mosusu babilo mosusu photo lobaka baloba kaka. Grand merci na balandi nyonso Étoile Ines TV. Grand merci na ba onyo surtout bazwaka temps penza na bango pona kolandaka biso. Merci na ba onyo so basali la biso ba partage boza tellement ebele bosali la Étoile Ines TV ba partage. Merci beaucoup na ba onyo so ba benga ka biso pona kopesa biso ba reproche ba remarque to sepelaka penza na ba reproche na bino to sepelaka penza na ba remarque na bino et ça la keno to évoluer to avancer na système moko kaka ya tokos mama. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.